na répondre même bino bosangana kiwana nini bokomo luka succès pour lulu asuka faki bozana tango azaki na bomoi omoni eloko oyo onero ngana zwi na suka wana oyo lobisi bino oyo tombokisi bino ngana bino kana problème salité buzoba nani oui on a une répondre pas ba mokili mo baboye baké ken aza traître aza pire chicoté à cause chicoté quelque chose qui s'est petit à koufi au tout na ka pole ngoye ba ko s'excuser na ça chicoté boya ka makasi ken vous savez l'émission on a aussi licité voilà ça papa saike sai bato beye bazo souffrir na mboka oyo o bazaki pembeni na yo ozo aider te pona nini siko ça azaki étonné ya kokamwa ke émission ni na buzobo pote buzoba kolobake bato bazo souffrir atuna ka binga na mna bato bazo souffrir neti na azaki pembeni nanga oyo banda ko souffrir mbamo otangi chiko pululu. Bonjour, bonsoir bandeko balandi ya chaîne na biso moko ya YouTube oyo eza na makambu nango balobi Congo check. Donc biso to logo tarate mais biso to yakande na source pona ko information lelo to yoki na ba vidéo to moni YouTube eningani pona mère Coco balobi soit disant mère Coco akimi na $10,000 yango biso to bito ko suka bongo te équipe ya Congo check to kitu sur le terrain pona to zwa ba information nyonso à propos ya ba o batu balobi na YouTube. Donc lelo vraiment kala mingi te bozo mona en live vient en Algérie comme tox à kopanza teke kande to lobaka na marambetali affaire mère Coco affaire Pululu et zo continuer parce qu'il y a un des kangi YouTube na minute yo non c'est na caméraman transition panza to ko tambala mort. Alors bah merci le balangi zaka ke merci vraiment na batunion surtout oyo balanda ki biso na era matanga o batika biso te quoi maman Olive non bah merci na maman Olive pour ceux qui maman Olive te mbelende tant mususu ba honneur au chiko azui na suka awa alinga kozwa yango te vraiment na osenga merci mingi na maman continuer ka bongo ka ndongo zala ka ndongo sungaka lokolo koti bitumba ba veuve ba binzambe nde le mari de veuve c'est que le mari de veuve wana fa sunga parce que yo zolongola soni ya nzambe awa na se potangu ba veuve bazolela que tozo mona passe pour mibali na biso ba kufi e bando pesa masoni parce que yonde mutu olongola ki mibali wana mais tangu po nzambe ndi mutalongola ki mibali wana mais tangu siko nzambe atie instrument moko boye comme maman Olive instrument munene neti maman Olive ki abando sunga ka ba veuve po biso ba veuve tolela ka mingi te et pas vane ke ngana lela ki mobali nanga umela ki trop na mort ti makambango en tout cas il y a pas match ezaki sous 2 ou 3 fois te mbala moko makambo salami na ndenge mobali nanga kundami na honneur oyo ke monde entier bozotala bana poto bomoni ndenge nini chiko pululu akundami même awa na Congo Afrique partout bomona ki Asie bomoni ndenge chiko pululu akundami eza pona kopesa maman Olive Basel te mais ça vraiment que mutu asali loko na ye yango wana asali bolamu yango nezo pesa nga esenga kolobango surtout ke na mobali oyanga tant maman Olive banda sa bolamu na batunga banda lo batang mususu bayebani hein mais romona lelo OK asalongo siko na mobali oyangai na comprendre que o maman Olive asaka sala kana mutu ayebani na ete eza motema oya botama na ngasala na batunyo surtout nzambe wana oya ba veuve akota bitumba na yo papa ya orphelin akota bitumba na yo vraiment na bi merci na maman Olive merci na pasteur wa Bundu Alessa ndenge ayaki vraiment kokabola passe jour en ezaki dimanche ake même qu'il na retard à mon qu'il fallait kokabola passe na biso elongo surtout que ngai veuve oyo ke mobala kufi na maboko na ngai oui et merci pe na ministre Sylvain Mutombo papa vraiment merci na ndenge ke otika kinda kuna yo fallait que voyager le même jour momoni qu'il fallait atoler là ensemble elongo na mwasi na ye et na opesa susu merci na nani na papa Weranson ndenge vraiment oyaki na sepe makasi poche quoi banda kolobela ngai yo trop mais na moni vraiment que na suka moni que faut mona bana o chiko atikaki ndenge oyaki vraiment kolela na biso elongo na sepe makasi et merci lisusu na tenge
na tenge ministre na biso papa tenge na ndenge vraiment oyaka bonga pa pona papa tenge na esala yenga soki ndeni po na yebi depuis kala bango na Sylvain Mutombo balandelaka mingi makambo bana kitambo. Merci vraiment na Bill Clinton pendongo yaki. Merci lisusu na pomba ya nuance déplique vraiment ndenge bozaki na studio ya suka na Chico otika kité oye vraiment tu kotala biso na sepeli makasi na mama Chabani pe ndenge ayaki kotala biso na gouverneur pe ndenge vraiment boyaki na sepeli makasi na popol ndenge boyaki kotala biso na sepeli makasi vraiment et ça là un plaisir makasi ya komona ke mobile na ngati suka na bando batu oyo balingaka e bayaki komi monisa. Non, on a beau sanitaire. Il faut comprendre que naza tisiko na ba problème na kati émotion na zo bango ne sengote na ko perdre o aza mutu ya makasi ponanga o ya komaki papa maman et pas nangai o ke lelo ba nanga bazo tungisa nga toujours que maman wa papa je ne sais pas si bon mona ki mouvement ya moi na biso. Et avant ça, mouvement il y a toujours que nous faisons la cercueil, oui. Donc pour moi naza mona mukie mais abana comprendre que vide moko etikali. Donc tu sais que tout ça kana vide. Batunyo surtout bazoya bazolo bazo kende ba OK na bango. Ngai nde sikoyo na bana nga to tika na pasi. Belé baye na bango kolela Chico Pululu mais prévenez que net siko azate. Prévenez que même dans le cimetière et to kindaki batu mingi bazo tia maloba bazolo ba mingi botu na bango adresse ya Chico Pululu nazalaki ngai moko ndi na yebi adresse passe na ketika mobile na ngai. Vous comprenez? Merci pour na ba comédien nyon surtout ou vraiment batkaki Chicoté président Sai. Merci yokutoza na kobengo président toza papa ya Chico Pululu donc oza bo kilo na ngai yom to bimisa Chico Pululu nga naza reconnaissante que yon de bimisa Chico Pululu oza koko ya bana na ngai na yeko ba merci koko na ndenge otiki mwana na oto yeko tozaki tisuka. Merci papa la desobe yokutu moi ba mingi zate na maternité na mona ekaka oyo osala ki bolungeza l'action oti suka na opesa susu. Merci na ba comédien oyo que tozaki na bango na cimetière o batika ki bisoté batika bisoté tozaki na pomba ya théâtre pomba ya tozaki na pomba ya théâtre tozaki na quick tozalaki na Jinola tozalaki na Maswaku na Kalunga air kutu tozo bima Kalunga zokota lobi aromona place bakundi ndeko na ye na ozonga na biso kutu na oki makasi parce que Maswaku na volant azole la titre ozongi to place mo fois garé pour se maîtriser pour coller la wana si la peau coller la ezaki vraiment émotion makasi aleli trop vraiment. Moi question na raison momukie na oki otangi kombo président Fiston Sai o azabo kilo na yo est-ce que okaki likambo senga kiyo na stade ya Vélodrome osangisa bana nyoso ozana mutema kibo mama? Oui, naza na motema wana ya kibo mama. So nazaki na motema kibo mama te na vanda na Chicoté. Yo kanisi ko vanda na star. Ti akufa na maboko na yo za pete. Chico si basi bozo mona azu basi ebele na vie. Ebele monde entier Chico alingi basi. Même ti na poto. Akufa na maboko nani? Na maboko na nga koko bikotele parce que naza na maîtrise parce que kibo mama ezalaki. O azaki na kibo mama te akovanda te babimi ebele lelo basa Chico biso tango tozova na Chico na ndaku landri japonais ayebi nga kuma mususu oloba ngo te yo tendresse oyebi bazaki te bango balandi nde succès bayeli nde mbongo ya mama Olive nga na ye kolela mobile na nga nazolela mobile na ngai bana nga bazolela papa na bango. Vous comprenez? Donc pas oyo nga naza nango yango mutu nyonso aza nango te bayebisa ngai Chico mkola kufaki bango basa Chico azaki na nini na se. Donc bref on va ça. Bref
bana déjà o shiko atanga o shiko ndima non sangisa bango soki lelo parce que shiko atiki biso non esika soki lelo esika ezalinga na vandi baza bandeko ya bana nga. Est-ce que on ba un jour to mona ki tonton na biso petit garçon na biso a imité ki papa na un jour on dit ba mwana na yo akota na scène? Mais pourquoi pas ceux qui azana ngona makila shiko banda lo baki mwana abanda lo bana oya mukie ceux tu bazo seka bio za comédie netinga les autres monde ya papa na ye abanda ko lo bayango mais ba tendresse ba yebi shiko kinda tournage na mwana oui azana makila wana si fois comme mais tout le monde moke koko bikotere tout moni ba titre salami ebele na niveau internet okimi na $10,000 ya maman Olive $10,000 yango basi neso ba bimi ba salelo ba émission pour na $10,000 yango siko eloko epesinga mawana pasi place na ko comprendre que bayaki kolela chikote mais ça peut normal pour baza pe basi mabala amour et cause al sous-souté pour bazara na baona chikote maman Olive maman nazo kufa po na yo mokili ezoloba monde entier balobi opesinga $10,000 ya chiko na kimi na yango maman na yebite otindaki mutu ayaki 10,000 bango bazoloba ta musu bozo yebate po bango pe bakoko yebate po bazaki na bango basa chikote po so mutu aye abanda ko luka kokobi kotele et po vane que même na be émission en suka batuna ki chiko émission ezali batuni chiko so kaza bana combien chiko pesa ki bana ngate émission ezali aloba kaza bana 4 bobo manga pamba ye moko be émission ezali chiko biaza na bana 4 oui émission ezali so bolingi ba olukela bino siko eza na YouTube batuni na bana 4 oza na basi combien obina na mwasi moko mwasi nani abaki koko bikotele donc ba obo bazoloba vidéo ezali makambo na pardon na katote bon ba nga be preuve ezali nyonso na vidéo ba preuve ezali na vidéo mais to moni moi clique ya bana basi balobi ke biloko oyo ezaka na kata ndaku na yo eza ya bango. Bon, en fait, clique te mais eza mwana mwasi moko aza moyindo babenga bibi soki baby soki nani bebe soki nani alobi auti Luanda biloko to eza ndako na yo kuna shiko eza tinda shiko po faki bi na février awa baza ndako mona shiko aloba na ye azaka na mwasi te. Ata na mamba na ngatika na seka po na mona nde basi ba otula na Kinshasa papa nzamba botisa mibali bako mebele po basi penza batuli komona ke basi babanda koyoka na te babazaka binemi po ba combattre nga mutu moko basangani ela ka déjà que na force tranquille omoni mwana mwasi wana na tanga kombonete non foule te ngam natika na gaz a chiko po nazaki ndaku mona chiko atike nga gaz parce que gaz wana fona garder ango po na bana na ye na ko bimisaka gaz wana te po na fula mutu moboye azaka bon. En tout cas merci question sur les ali pour retourner sauter pour nos années landry yasuka yango yo tomoni vraiment Coco s'il vous plaît aux censés au répondre ngana motuna oyo pour yango de bazo zela eza secret caché parce que bango balakisi mokili yo za mabe mais ngana moni Coco pona yebi pe ebele Coco toi tu caches beaucoup de choses ozo bomba bango o pakolo bango mafuta mais ngana otunoka motuna pour likambo na yebi yango à propos ya Karine o ataki tenti na vidéo wana o ataki tentir asbota na chiko bana bete so lisolo mokie po zelaka te chiko ebisa ko fi wana sala nini vraiment ko bombelo te à cœur ouvert le bana balandi ba tutu ba olando na monde entier na répondre dans le kamo bolba ki biloko o nazana ngona ndako yende eloko nini o chiko ebiso bakabwani po ngape na biloko wana na répondre ka po botuni po na kota ba makambo wana te na boye bokuti ngai bokuti nga na va na se na le na no mobile na ngai Karine atiki mobile na ye na Lubumbashi Karine atiki mobile na Lubumbashi ana mawate poto nga ozonga ke kuta mobile na ye na ndako basi onyo so tuana ba ye bazana ba ona mawate
po moi tant o ba ekotika bana bango balela Chiko bazonga bakokuta mibana na bango nga aza mawa naza suna mobali te natikali na bana Karine nga aza mbandano te nga na kabola na Chiko te oye na famille ya Chiko so bango babombi avocat oyebi ke okende olela pasteur Ernest ye mutu akotisi yo so pour na pasteur to nga okota te bazo ba ke succès Chiko ebandi epa na yo yo kanga oyiba ozwa mbonga Chiko okenda nango okenda na mbonga Chiko okenda na mbonga Chiko lelo ba $10,000 bolanda o maman lui va pesinga yango mbongo yo okenda nango te na partenaire kataka pasa koko s'il te plaît kobanga mutu te oya devant la télé nazoka institut parce que nga na yebi vérité solo na bina loba bato na ngi oloba yango kaka yemo pour le reste na nga mona o gérer bango nga naza mutu obanga te na yeso ke na nesengo te na okota na bango te ya ozonga okene mona bisengo ye na mbali na ye donc eloko ekabwani na bebelo bokabwana ki nango eza mamba mbongo oyo kendaka nango yibaka yango o pasola passeport a Chiko linga bola mwa Chiko te be prévésalité yo mema Chiko mobalo ozo yo bundu ya lelo mema eti na commune okangisa Chiko na commune mambo wana natikeli bo traiter na tendresse mutazaki na moment na ngeza ka lisolo Chiko abetelanga na miso ya tendresse ke olekai na mbongo po ya to bandaka tendresse azalaka olekai na mbongo yango yepa mona na eti na te ya ko zonga na yo mais conseil mona opesa bino basi oyo boye kwa bopesa mibali na bino respect boza na mibali yango pe ya bino bazo ko maîtriser bino te pona nini ba papa mibali oyo boza mibali ya basi oyo bomoni baleki awa pona ofinganga bokanga bango bo maîtriser bango baza na maîtrise te kuna epa na bino bazaki basa mabala mais pas Chiko et pas ba Chiko so bote caméra mais akasana ba semeki na bandeko na bino ba olinga bango bazonga lisusu te. Donc naza vraiment kuna te quoi. En tout cas merci beaucoup. Suka makoko moto ezopela na poto makasi. Tobi ki yoza mwasi ya mowe oko calmer moto entre ba comédien na ba fan na bango. Tant que babina ki na kingakati bana poto ba sepela na acte wana te sengela bango pardon. Naza posaka sengela bango pardon parce que bana poto ba koyoka mama. Vraiment iza mawa na pasi pona makambo to tikoleka nango kwa Chiko Pululu akei oui c'est vrai bolobi ki botalaki ba comédien bazobina na kingakati Chiko aza ndeko bozo welela Chiko paza ndeko na bino oui epesi bino pasi ke ndeko na bino alali na morgue aza na morgue bango baokeno lia bazobina na ebité vraiment na sola ki na bato poto mingi baye ba comédien bazolela ba lobi ke na leka pona koloba pona bango déjà Chiko akena ye vraiment naza na temps na bino eza te ki na soutenir ba comédien te naza na kana bino bo soutenir ngati suka bozo benga ngati ti na morgue bozo benga ngati na neto kuti bozo benga nga eza bolingo na mawa vraiment si bokoki kolimbisa ba comédien na eloko bango basalaki pour déjà Chiko aki soki bokoki kolimbisa bango na bite ke na makasi te soki bokoki kolimbisa bango ke o bango basalaki so bokoki kobosana et oza bien. Merci. Pour Chiko peut pas s'acquérir avant d'appeler na kimia. Merci Coco, je pense que tu as repris vraiment pour te dire que vraiment respect. Tu retournes à Coco, tu as un temps à répondre. L'André japonais, tout le monde peut mettre à Coco Bikoté. C'est que Yom, tout ça qui est organisation, les journalistes ne sont pas à la Ganga Coco. Baya Noël Ngama, Baya Rapanaye, parce que Babi Bobete Bango 12. Bolinga ki te mutu moko poussa la pembe ndaba na ba protocole nyonso bo mina ki tere ezana bongo te afana ba no loba ngaza yi parmi ba sodo ba ya pembe na ya leader pololo to zonga na moko moi si wana ba no moi si Angola solo ba ki essayer so mona déjà to tuna ta ba fille non ba la poto ba loba no ta ba tuto mona ti ba so tala biso na minicho essayer o mona ndeni moi si musu asana ndaku moko boyi ana ndaku ya mobali na yo sombaka biloko ya ndaku otielaka mwasi mosusu ese sala
eye na avion ezalaki bongo te jamais mpe moto azolobela mare koko aza famille ya boa oyo ayebi mare koko aza moto te alelaka te mare koko aza na famille ya bien aza na vie ya bien donc mwasi wana azoloba noki oyo biloko basombaki oyo biloko oyo atindelaka pour biloko to eza na ndako azokosa bino biso tobani na lider tofanda na ndako bapesi pululu suspension na bapauditeur ntango bapesi pululu suspension mpa bapauditeur moto amonaki mpasi ya pululu ezalaki mare koko bikotele tozoki efanda na mbinza kuna tovanda ndako ya mamanzanza na mare atike pa tovandaka atike pa na bango me tovandaka na ye avant mpe wana nga na obakisa bazalaki kovanda bazalaki na ndako mona contener kala kati mpoka na shiko musu moka moke nga mpe nazala na yebi yango sikoyo mwasi wana ya ngola wana azoyoka neta soni te oleki na tv onga biloko to ya ndako wana yango basi mosusu mpe na bakamusaka nga wana to bazoloba na toloba na mbongo bango bazolobela wana yango shiko yango mare koko koko ayibi 10 000 mare koko aza mwasi atambola malamu mare koko ayebi valeur ya mobali na ye mare koko ayebi valeur ya babokilo na ye akosala eloko mo mabe te mbongo wana bapesa wana ekenda na famille ya mobali na ye okomprendre bango basali makambo tu mare koko atikali kosimba ata mbongo moko te euta pa mama Olive okomprendre mbongo oyo baloba na muyombe gauche apesaki babi ayibi mbongo muyombe gauche akaboli katikati mare koko kosimba ngo te mare koko na famille na eleki nde na ogalile bikotele ano patron atambola na kar aza na makambo tu okopone fille wana mosusu wana alobi wana fille wana mosusu wana alobi aza na mama na moyibi telesa coiffure na tokeli su fille wana oyo alobaki ya lubumbashi wana mare koko makambo tu ezalaka ntango moto aza si te ebimaka nyonso tu ngai naza pi petit bimisa nyonso kobomba eloko te japonais aza pi petit ya pululu donc aza pi donc pi bamisho bozo baladi esobe bayebi kelandi japonais azalaka wana pululu azalaka ndeni azwi mbongo na ye wana ngai na Lwanda nga na Lwanda naza na Lwanda tozani na Lwanda azwi mbongo na ye mpo Lwanda yalaka ndeni so osala mbongo na yo ifo bombaka yango fo bomba yango to soko otindela bandeko na yo otindela batu na yo azwa mbongo na ye atindela ndeti ke mwasi yo nani bomba wana basirana mère koko kopo mère ati bomba ka mbongo mère koko vraiment na balingani te bayebani pe azwi mbongo na ye ona carrière sona bete na kombo momela solo meta o mère de valeur azala kotanga kombo ete mère kotanga kombo nanko Karine wana osaki wana Karine muyibi Karine wana mère siko azwi mbongo abina ngalandi japonais toke na agence natika mbongo po awa bakobotola nga mbongo ne ba criminel balaka bakokotela babotola nga mbongo natika mbongo momela simba mbongo po ani tona bimana zo biloko beto somi bensima pulu ayana na kini nga mna somba yango ngalandi mna somba yango ti bakina lubango na mama na nyuma mepela muto yebisango totinda mbongo na kini ya atinda biloko tu ya atinda makambo tu to ya na kata kini yo mutu lelo yango basi musubo kamelo soni tozi matama mineno tie na TV ozo pakoli fo de terre kala ozo sali mabe oyepe na TV ozo loba tana ozo loba mutu ozo loba no balo valeur te okalo mwasi babenga na koko bikoteli yo zo yoko lobela TV oyo loba bilobela po yebi no kushiko ku ozi mbongo wana mère ayibi mbongo ayibi shiko pour mbongo pour aye ayibike naza danser pour la tiki mbongo na tamaka na mbongo na kiti na kini okoma kana nini abenga mutu yango appareil zo leka te wana partir ope abenga mo téléphone ne ko nene bakita na lufu akiti mamo ndeni mosu fallait ozwanga biloko ekita te mosongo ndeni ate sike mosongo ani tamsa vaine asani na pala signé na koma pa akoma na pala bo na pala na nyoso mosa na yiba po yaka so bisango bana kitambo bayi makambo tu na solo babatu tu bayebi yango mosi wala basolo bana za parmi bato bakokanga bato babelisi maladi bato baza parmi baza ba choc ya pulula mutema eza ba ngana zo bisabino o azolo babongo soda libindi moko DSP soda libindi moko be vérité na moyibi numéro 1 nani solo ba vérité liboso moyibi liboso o ayiba pululu mbongo o ya komisa pululu ta musuke pululu po ayaka na mo pululu soka pi ba sami bazo ba pesi mamoli o mama biso apesa ki apesa na famille mère apesa 10 000 mère apesa ki pululu zongo na Lwanda basami okopa pululu so mama na mbongo na Lwanda aso biloko ebela ya nango mutu azwa biloko wana mutu ayiba biloko wana to mutu ayiba mbongo nyoso to mutu azongisa pululu sima ezaki ye Karine wana za muibi yele la solo kana tefa solo bakio aso kana personne ta solo bakio nga mwasi pele ko mosi na kamwe batwa sso mona da featuring ga kati mbanda babe ngango akumbo be woni nini
ya wata comment on latine yango koza la team te héritier wata na biokese neza na valeur makasi wana mamba ya la team te la team eza la team eza okese héritier balongola kombo wana po okese wana eza okese na biso wana ezo yoto où allons-nous yango na timere basangisi babiloko tutaka yo somona ba 4 mbanda 5 mbanda bozo sangana bazaka kolobana te bolobana pe babenga na bandeko oyo c'est ma sœur oyo na nikingani oyo na kinga moite bino tu bozo sana bino makambo bolobiloko ezaka te Karine muyibi mwasi wana ya Angola wana akosi makambo utazoloba wana tokomi na place po saka na Angola na ye parce que mwasi ya Angola wana etat ndeti mwasi na Angola wana nga mwasi Angola tova na hotel tova na hotel ngai pululu mamepela balala kana nga muna sela ba makambo tu bayaka wana mumiana yana si wana yana si na hotel wana na sapu bana Angola bayibi sapu na zulu bana kacha pa eza na palanka na sapu aya na Angola na saya nga naza mwasa shiko nazoluka shiko mwasa shiko za tobenga moto benga shiko aya nga na kiona mosque aye wana basi moso oteka disque na ya to de babu to ka bina na kati ngamna teka yango boteka ngo obongana na mamepela oui CD ngamna otela wana point no simba ngona oteka CD na Luanda ngamna oteka CD ngai landri musimo wazo yana nga na yipe na bisi leader mumu na kati kuna mumu azana sekuna so luka so nani landi nga na mwasite ngani na yana na mwasite na pe na mwasite na tiko za na mwasite na tiko za peda nani te okopwana so za mwasi ya mutu bolo bano makambo ya bien weto lo bango tuni baza batiki mibali na bango passion mère na biso azana ngo batu bayebite neti mwana mukeo mwana bébé na biso so ala muka tuna ka papa siko shock wana nanga olongolango vraiment ese bango ba makelo ba otya wana ba bango mais kokwa sana bolingo 5 bana na tu mais kokwa bando 5 bana banda kala to moni que Jessie mutakolite ye mutakuma koko dans makoko makambo kuto 5 bana kutu wana kutu longola na makoko kutu donc bango tu basolo bana tika donc tika vraiment mutuna papa l'anglais japonais na yoki olobi moi trop mais ningina tout ça moi aspect par rapport ya confrère na biso Ken Piana c'est bien mission bien ça qui pire pour lolo ti pour la kufi pire petit pour le soi-disant mais tout moni asali émission mo boy nga ko bengo ça insult ko sangisa basi na kati ya plateau mpo ba mabe ya moweyi bien mabe ya mwasi o moweyi atiki neti pona Ken Piana ko loba nini pona Ken Piana ifalo ba no bien za yipi pardon bandela pona Ken Piana ifalo ba bien Ken Piana za yipi petit ya pour luluté azaki mwana quartier ba pour wala azaki tena âge à 10 ans ye Ken Piana ay mwa muke Ken Piana neti po ti leader atiki ko fa bongo mo atiki akufi asolisa kete video ezali botia video yango to pesa pour laquelle ka basola raté Ken Piana tiko ko sola pour lutter tininga kenda bona mabele est-ce que ça la preuve video ezali en toi na sengi na régie na senga na régie babo ka so video wana kamo tu to lobo mère video ezali to yaki nango Ken Piana batiko sola leader te tia kenda ti leader ninga kina mabele sana mabele ninga fandi pour baso Ken Piana baso te Ken Piana elo na oyebisa yo elo na sa Ken Piana oze loroté Ken Piana yoko sa logo mote po diminuer mère koko oko kateta ke langue japonaise wana Ken Piana logo te Ken Piana za faux journaliste merci Ken Piana ba seto sala yo kana biso isora Ken Piana merci omoni Ken Piana no so mona ba se Zakara kitya uti poto ona biso ba so nga na za Zakara uti poto ayi asali ngala fa kopena na komina tembe wana pela fait faire za na gaz ba zaka 4 journalistes pa mo o yazwa ezaka pegi sasa Pacho RFI Jean Fils na yé moko ve Zakari 4 micro Ken Piana zalaka te Ken Piana eloko te Ken Piana aninga lo papa Zakari akoma zaka pi petit ya Pacho RFI merci Ken Piana za pi petit ya Pacho RFI mutaleki ki Ken Piana na bana miketu bando sala zaki pegi sasa kumundila po mo pe vitesse ya G pegi sasa la mitu azali pegi sasa la mitu azali sala wapi asala pa ya aza journaliste ya mini ya vena biso Gentini Ngobila yim taza journaliste pour mo bato basa musala bien tu eza malamu pas tu refi azab pas tu refi na mito za journaliste munene na et pas vena biso nani o azai président teki vena na nani vena biso nani te o na chaîne na biso ya Kini 24 pas tu refi azosala Jafis va déplacer là-bas. Ken Piana ne azana zelo côté Ken Piana za pi petit pour luluté Ken Piana za ki mwana quartier ba pour wala za ki mwana muke mais ba so la raté loko motati ko beta komba pour na ndenga zolo ba wana donc Ken Piana lo tozo biso ka keba na yo soko zo meka to continue pe Ken Piana ne na yebi otia émission o sala kaka oto jali ayi pe lo balingala bien te
Babi azaki ancien gardien Mazembe. Eh oh Mazembe wapi? Yazaki ancien gardien na nini équipe bangalo ya nini ya mboko nini mboko na biso to kenoki na nini mboko nini bokungu te sika bokechu premier afanda bango bona bokechu ba ndenge moko mboko na bango bafanda kana nini bana mboka mo bana fanda bokechu boye yango moni bango tuna bokechu bazaka comportement moko okopone mer okopone vraiment namoni mama Coco à propos ya Ken Piana okoko loba nini na répondre pour na Ken Piana na Ken yozaki pire chikote ba pire bobimi ebele nga mwasa chiko nazaki na chiko na ndako na yebi pire chiko même kokufa chiko boye na bango ya musala banobenga na mingi na mayonnaise na ya modé na ba tendresse vous comprenez moko babane po benga na mingi na la die sobe na na nani vide loin bana benga lisusu o benga lo nada ba micho bato bana ko benga na mingi mais na oka moi siko côté ba ya bino boye netio na epteso na bengo journaliste Ken obosani émission sala na rappeler ngana Chico tovani na TV dimanche tovani tota TV na salon na biso ozo filmer tala niveau ya émission tala pena omuyo mtomi bengi journaliste ozangi maloba okei epai ya papa dans bokilo na nga sai quoi okomi kuna obandi ko filmer bat ba ko tala sai oyebelo bat ba yela kité ba ye ba vandi mobandi ko pota bango buzoba émission mo bebandika vraiment ba ça ya kabaka mingi bomoni bato nyonso tout baye ko vanda bazozela biloko ke ça ya lamba ba pesa bango balia vraiment tala salité buzoba nani oui on a na répondre pas ba mokil mo baboye baké ken aza traître aza pire chikote à cause chikote quelque lobisa était ti akufi obosani ke tango chikote na voyage lukaenga otuna nga numéro chiko na tuna ki opo ani pone bolwana chikote ote otuna ka po lingo e ba po s'excuser na yebisa chiko boyaka makasi ken osala émission wana osilicité obando yebisa papa saike sai bato bele bazo souffrir na mboka oyo o bazaki pembeni na yo ozo aider te pona nini siko sa azaki étonné ya kokamwa ke émission ni na buzobo pote buzo ba koloba ke bato bazo souffrir atuna ka binga na nga te bato bazo souffrir neti na azaki pembeni na nga oyo abandaki ko souffrir mbamo otangi Chico Pululu muto azaki pire yo okoki loba buzoba wana ozoluka base na suka comment Pululu comment pesa bino mbongo ti bosaki lisanga bozi combien bozi loté donc tika mo wo ipa tombokaka botika ofinga Chico moi oloba Chico pauvre Chico aluka yo abeta yo ezaka dimanche tozaka ngai na Landry ti Chico azoloba betonga biso nde to maîtrisaka ye ke tika bon boa kelo ango mamone tolobi to notango kaka ba vidéo kaka na répondre même bino bosangana kiwana nini bokomuluka succès Pululu asuka faki bozana tango azaki na bomoyi omoni eloko onero ngana zwi na suka wana o elobisi si bino o etomboki si bino ponga na bino to na problème ka ke Chico akufi na maboko nanga batali ke na pasi nyonso tonga na passé nango na Chico ata na suka nazo mériter honneur wana ndo mona suka nga na yaki na kitakite na boyaki ba journaliste nde bazaki na boya ko kita mais Marie-Hélène témoin nde atindi maloba bayebisanga na kita est-ce que na Marie-Hélène to coopéraki bayebisanga na kita bazozelanga eke batielinga babokana ya mutuka ya banani ba cameraman non what eto uti nini morgue balobi ke Marie-Hélène na olukanga Marie-Hélène atindi ba protocole pona bande ko mériter yo tozolo bakoya ko vanda nanga na opekisa mais nga ebita babongisa kite yo ko boto vanda tonga na ko suba na ke ko se soulager yo ye oyebisi bango boye mwana yo ayebi lingala te mwana lo kaka portugais donc ba vandisa ki na mawa ya mwana po mwana zala isolé te siko na mawa no profito finga nga mama oluka ki oner wana
fallait ko senga kiti na ngana pesa yo ponga na zaki na pona olela shiko na landa ki honneur te mais loka bino botiki mibali na bino na bandako bolanda ki honneur yango moni ozolela kiti wana loka botiki mibali na bino na ndako bondaki mbonga mama Olivier yango moni epesa mite kilokoso eleki bino neso deux osa mama Olivier azoyo kango nga za mwasa shiko ya ndako be preuve ezali et preuve aneke fungolo ya ndako yo mwasa shiko fungo na biso sana maboko na nga et puis tala bébé âge tala bébé jour oyo ba ke fungola ndako yo pe yaka kozala fungola pe ozwa pe na yebisu yo tosilani boyete omoni préparer billet zela convocation na yo oyo bisangai loko bimisinga moyibi biloko oyo ya ndako wana eza ya yo okoyebisanga ba marque biloko oyo eza na ndako na nga tokozwa bato a partir ya parquet kuna baokita yo oyebisa bango biloko nini yo tindaki ale baya kotala oyo eza na ndako na nga oyebi baosengelo pardon na bato ebele maintenant oyoka te tokoma notina suka. Voilà, merci beaucoup. J'espère que nous allons entretien sur Calabiso. Mot clé, tout ce qui est Landry. Landry, vraiment, on a fait le bas. Et mais avant le ballon, nous battons ba petit, pi ba tu poulou ezaka o poulou annonce na bango. Ça ba tendresse, ezaka ba micho bozo. Ba micho bozo ndi ba tu ni poulou. Ba shoga, ba Christian shoga wana ndi ba tu poulou. Vous comprenez mère? Donc en tout cas, bato ba solo ba wana mère ko kwa sana ta wana ti. Maman Olive mère Nabiso, maman aidara batu ebele. Maman aidara batu, maman tangambo memisi makoko. Talangambo memisi mère nanga. Donc mère koko ninga zawana, mère koko ninga zana mbongo bapesa ki wana. O bapesa ki wana apesa mwana maboko ya famille mobali aye. O ayebi kaza aye. Vous comprenez? Nyoso tu me biso to yebi, maman Olive ninga tika batu te aroya kaka. Maman Coco ba tika kubomanga jour ango Landry azaki akendaki yango obike bon wapeseng na moni même pas enveloppe wana nepse ka Landry ke ba bimbongo moko eye tamso na kasi nazoki nazo yango te babaki ke bango nde basala ba makambo osala ti basilisa après nde bako ilakisanga oyo etikali na oyo bazwaki na reste na moni yango te ekoto na moni ko bia solo pona oto ba Bob Molema alobi likama parce que Bob Molema azara parmi ba presse ya maman Olive na demanda qui question ngabi na $10,000 ba yaki na pa maman Olive ba pesa on a boka Coco Bob a répondre boza pe na chaîne o ya mère fait ba solution alobi mbongo wana Coco amoni yango asimbi yango te ba lakisa ki yango ba moni bazongisi yango na sac yango nde sali funérailles nyoso ya pululu me Coco azumbongo na maboko te alors to tika biloba loba to bi ke bolingi pululu te pona morgue to mona jour pour la faut demander boleli ba larme de crocodile to moni bino na matanga est-ce que atei corps na ba exposé qu'on na Vélodrome bo loué ba mituka bo ko defa ba mituka ba bilamba cher bo tie ba parfum cher mituka bo zoki yango ko ke nango cimetière pardon vieux mais la cimetière bo monanité où allons-nous tout le monde ka fali maswaku en tout cas félicitations et belé fali maswaku vraiment zalaka kayo olaki c'est vraiment chiko zalaki qui vient na yo et merci aussi à Ginola merci Pomba merci na Kwikwi et na ndeko na biso ya mwasi mama Kalunga vraiment merci où allons-nous tozo kende wapi et otuna motuna na Landry ya peut-être mo citer na non motuna na lingi kaka mo clé mo ya suka au public akoyeba Landry japonais pesa biso liloba na suka parole d'honneur parce que biso to ya pona pelisa moto te biso to kolanda ba onyo surtout ba sana réputation parce que biso to vivaki na Coco tant chiko zaki na bomoyi to za to bande ko mona bango to yebiye donc j'espère que bana poto surtout nga bo finga kelongi mabe na yeko pelisa moto te ils appellent droit de réponse te ezaka raki 12 ma papa to silisa bon ngelo na lobaka lo liboso na bisa bato mosa kitoko batala kele ilongi te bato batala basa kitoko balela basima mitupo yo momona dake ndeti basebele na ba mission mona mo mission ba mission bele balelaka wanga na totanga komba batu te ba passer balelaka ngane guna ngezala ngande polémique mais nazo betelo kaka mosa kitoko batala ke na bongo te mosa kitoko batala kai o azo batela makambo o azo linga ba famille mais akoko bikote la linga famille na ba kambuta za bango baza bata kitoko baza bien baza na ba calme ba zo mobali
bazoloba mibali bakolinga bango ebele pe baza na mibali na bango ya biso ne toza makambo esala ngo calme mais koko matanga ezo continuer toza na matanga na Kitambo toza na réfugié numéro 37 mutu toza na besoin ya mère koko ayawa pe numéro lisuto opesaka toujours numéro ya koko numéro koko to numéro na yo te o nazo pesa no numéro ya makoko mutu tu aza na besoin ya soutenir mère koko na makambo to oyo na besoin nini moi nini bobenga makoko conseil na mamuto benga 089 plus 243 089 78 36 17 5 na suka donc soko bengi makoko wana so bengi ozwa eza 089 78 361 75 na suka so bengi ozwi mère koko en tout cas tozo sengaka bato balanda bilobela te toyebi ke maman olive asa maman rotika bana rotika te o elekaki même ba rotika même mère na biso te toyebi bato ebeli ba rotika te mais tozo yebisaka ka bato bakeni piana boye ba tuna banana na ken piana parce que yende asali likopa wana yelo kwa sali wana eloko ken piana sali eloko ken piana sali ayi ba pe erango no ba ndenge ba misho no baza ba misho bosoko misho bozaza alingaka epe erango te alingaka bango erango ti po aba wela te na sima to muta kufi wana wela mama ozwaka boye ayebaka eloko azosala ayebaka pe eloko azosala ayebaki ser koko aza ser ne ya Kitambo donc aza lokwa ne mupanzi na ye okopone pe pululu ndenga za attaque mais aza Kitambo mais bato na soka tuni okaka matete nini eko pe bakena bango angola kuteza angola se kufa kala angola se kufa nango de akala ma monsieur kufa de akala ngo makambo angola ya ona so bisaka keni piana osana faux journaliste o muto solo bano langue japonais père na yo ngam na sala keni o ebite yo muto sala keni opesa micro oh ngam na sala keni piana langue japonais tuna keni piana langue japonais nani obika répondre obika za mna ofinga akokate keni piana niveau mbango ngala na ngote ngam na sali keni piana koma mbanga lo somona wana donc dans si vous doutez makamba dans sa quartier la tête nga sali be na quartier la tête ba na quartier la tête nga me ba kishi njoka na quartier la tête na me ba te o te makamba matanga puis landi faut pesa numéro lo pop na bike bato bele ba ko luka ko na sabo ngam na sala keni piana yo zala yeba muto lingo kota mais koko ninga za waza na famille ya boa aza mère wale la raté azamé wa sa soki na delvo yo tuni ba lebiso ke famille boye bi côté les ana ba gaile bi côté les bazawana omona batutu ba sa famille bazawana vous comprenez numéro na ngezaka 085 plus 243 085 02 656 19 085 02 656 19 soko zwinga ozwanga na pesika bambote nanga pa ya junior mundele nzamba forme masa nanga seda muzuki sana na pesi mbote nanga liso pa passer John Pasteur John yoka na ngana ete ko boka émission na ngate to yoka na ngate yoka ne kuna obete mais oui ete wana yete o ngala terre ya pete wala ku tupe yete on aventure ni si pasteur pa ngala pesa Pasteur John o amatongi te Pasteur John amatongi kwa respect na kanti o aventure wana te yete donc na pesika mbote pa ya Fanny Smith wanga na pesi batutu balingaka ngala mbi japonais bambota trop tozana bango tout bien en famille quoi dans danser yango peli kambo isa babi elanga za papa to silisi vraiment to komi na suka to zaki vraiment d'entretien avant d'appeler le confrère na ngai ala na ebité osala liloba suka bon liloba koloba ezali que je pense que ba cher téléspectateur bolandi biso très bien na bokebini surtout boyoki ba vérité et pas ya mama Koko alors pour na biso tant que ba confrère journaliste totika na ba polémique pour nous asali même pas 4 jours na mabele totika olukamo ba kabal mezangetina confrère na biso ken piana osa muninga nanga oyibine tokocha na yo mais auto sali wana esa kitoko mingi te oyoki mama Koko ndenga lobi yo za mwana Kitambo alors lo osenga ba excuse parce que esa bien te voilà esa vraiment bien te na pena boyi ba ko senga na pardon te mais Koko to na niveau te ko po na ni aucun au Singapour ken azani Zakari baba basute soki za o a Zakari te pour te ba journaliste ça fait na biso ba Zakari baba basue ndeti na ba o aza danser la minute ba tendresse aleki ken o boy te tendresse oh tendresse aleki ken piana zamba rando en tout cas na pesi na scoopé nanu mabanga na sinani voilà bande ko bolanda biso bande bandeli tina suka to silisi j'espère que to sali entretien na
mère na biso sœur na biso Koko Bikotele na Landry japonais. J'espère que bateau bo message ko finga Jerry Kobetos ponga bo finga ga litutu. Bon l'homme sou bo finga ngate litutu. O finga nga PDT pona nga PDT. Merci beaucoup na Neige Nzuzi na assistance na moni mbala moko fiston na moni déjà fiston basende la peso bambote belé Eric Arsena derrière la caméra fa l'artiste noir et puis la bande de nyonso ba accompagner biso awa. Merci vraiment. Totika biloba loba etongaka mboka te bande on a biso poto to sali obo lingaka bo continuer toujours qu'on biso confiance na chaîne bino Congo Check TV bon continuer toujours qu'on s'abonner drapeau à Congo on a tila bino na kingo na osala bino ka musala. Merci beaucoup na boka batute parce que mikolo yo na mono ndie ba western na bamboka la bango elongwe. Bye, on se retrouve dans émission Goya. Ciao. Merci beaucoup na bandeko balandi bino moko boti kolanda ba journaliste ndenge ba pandi bomoni ya ye moko muta makambu tendresse ndenge lobby Jerry Kobetos bandeko nyonso bazalaki wana toza esuna ba commentaire ya ko sala te na pesi merci na batu nyonso o ba soutenaka biso tokozanga kate ko remercier bino parce que bozalaki na biso bien na 2019 biso pe toza na bino bien na 2020 wana na moni mon privé balobi famille Basende Mobimba, Fiston Basende, Julien Basende, Pasta, Maître, Manene, donc famille Basende, bon bazala na bon à Paris, baebi Congo te bafana na Paris, na bosanité ben bon les patriotes, babi papa Yolanda mais la ramili ka fraîche, na bosani société Eric Arsenal, babi artiste papa Ujana. Merci à tout le monde, merci à coach Jerry Kobetos, merci à Congo Check, beau s'abonner massivement à chaîne Nabino OSCP Sarabino à suivre prochainement. Congo Check TV. Yasi bumutombo bana nyoso ya Congo bote na beno beno luta na emission